Docteur Alphonse Lumanga. Ba papa, ba maman, partout vos alliés, monde entier nyonso, eskaboza. Ata o maladie songo etema na vie na yo. O mio mimobwe avanda kanga place à mwana. O fibrome quelconque, maman, solution ezali. Solution ezali. Kisi wana ezate ote batinde lonanu. Place oza, place kisi wana eza place sac. On a place pas ya docteur Alphonse sauté, stérilité, on a placité. Ba maman o ba lela kate na ba maternité ba koma ko lela grâce ya nzambe oyo akitisa maele pa ya papa Alphonse misu na nga moko témoin. Docteur Alphonse est égal à traitement, guérison, témoignage avec Jésus-Christ. Bo sanate maladie nyonso o etungisaka biso eza esprit. Docteur Alphonse azo traité na bonzambe po alonga ba esprit wa. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Wata plus, wata na les boss là. Bonsoir chers internautes. Bandimignon Soya, émission Oyo chez Sandy Show. Votre émission sur Congo Promo TV avec votre humble servante Sandra Mumba. Je suis déjà là. Babi Congo Promo TV Nde. Émission na Vinonde Yangoyo. Et comme ici, autant, on a fait bino temps midi à repos. Parce que on a temps Oyo. Bolanda vraiment émission au Naboke Bignonso. Le lot non kozala na ba 3 sujets na décortiquer. Sujet liboso non lobela si ma solo ya Peniel na la fille Yvette Kalombo. Et puis deuxième sujet nangai eza par rapport à une année d'existence ya liwa ya maman na biso Mindondo banda kufi to sentir que na une année na ye ba artiste comédien en tout cas bazala qui vraiment branché te bazala qui penza ya ko se séparer kande balobakake bazala kana ko inana bayoka kate baza bakona bakon donc quand adversaire oyo comme susu donc nakolobela pe sur yango et puis nakobeta c'était yasuka vraiment nakobeta bokoye bango toujours na émission oyo donc c'est déjà parti avec notre mission. Là je profite pour saluer mon boss Babi Congo Promo TV avec le boss Raf Ngindou, l'ingénieur. Moi je l'appelle le génie parce que c'est l'homme qui manipule plusieurs boutons à la fois. Donc na kati studio Congo Promo TV à Selabino studio Kitoko. Vous avez besoin d'anniversaire, vous avez besoin d'un mariage, vous avez besoin ya kosala film, kosala ba clip ya ba nzembo. Makambuza est belé na katia studio wana donc avec l'ingénieur Raf Ngindou. Là où il se trouve avec toute sa famille. Là je vois maman Belinda et puis tous les enfants dans la résidence à Dallas. Babi Dallas c'est la Sandy Show.
Sandy Show akita na terrain veut dire Sandy Show so akiti na terrain ezala penza moto quoi moto epela kaka donc basta bino nyonso tout ba fan bino nyonso tout bolinga ke émission Sandy Show donc nayebi ke nzamba ko permettre to komona na bino na Dallas to kokuta na penza là ekozala kaka so nzamba pesi pe maya bomo asali biso grâce vraiment wana nde to komona na mais pour na lelo vraiment na sepeli bino nyonso boza branché na ngonga oyo pona kolanda émission na bino pona kolanda émission na bino vraiment o bolinga kamingi Sandy Show là nazo saluer vraiment yanga famille libota awa na kati ya men Portland men babi Portland men de makambo Portland men de makambo vraiment là je salue la famille wana penza bazaba oyangai donc so bomoni Sandra bomoni bango quoi. Là je salue maman Nadine Sala et si Kazali yalingane babenge Nidel Sala vraiment et si Kaza to pixie bambote et je n'oublie pas papa papi ami ba papa papi donc yo pe yango wana vraiment comme motema malamu vraiment et puis notre jeune fille babi Nitriche Antonia donc Nitriche Antonia et si Kazali vraiment to PCP bambote ya trop. Et notre bébé Donnel Soki la tona, bébé maman Sandra. Donc je vous salue toute la famille à Congo Kinshasa, la famille Mbamuna, je pense à mon papa Florian. Je n'oublie pas ma maman, maman Kembi Marie-Jeanne, mes soeurs Deborah Louange, Chicha Binonio surtout Bolinga émission. Oh vraiment là je vous salue. Je vais commencer déjà à dire merci à mon Dieu. Oh ya pesinga sous souffle de vie que tout kuta na lisusu na bino ensemble na émission oyo poto décortiquer quelques makambu poto lobela ba tout vraiment to pese la kandinga za ka moi analyse nabaki non lingana mekana ko changer émission Sandy Show parce que ba tout so ba otala ngo ba mona ka o musique o nini un autre to lobela polémique te to linga ka to édifier kaka public na makambu nyo so elekanaka qu'on a ngi vraiment to ndo sala analyse et sur ka te na makambu wana analyse moi thème moko boye Tokyo décortiquer to pesi pe batu mayele to pesi batu pe ndenge nini ya kozalela je me sope to koti pe na bilubu ka ndenge ezala kama kamunyo surtout donc to simba à la fois donc to kozala pencher te ka côté moko pour lelo Tokyo za na thème boye non lukana lobela thème boye sujet moko ezala une que na moni sujet ezate na zanyelo ka kolobela je suis obligé de me taire il faut na vanda na zela ke sujet moko na kozala bien po ebele yango tozomona ke soki okoti na net oza na émission net ozangeli kwa koloba olingo bando sala polémique bando finga baninga ba mama baninga ofinga batu donc ce n'est pas bien, c'est pas poli et puis na ndenge totangela musala ngo musala ezala musala ya kofinga te tozana ba déontologie ya musala o esenga ke tant aux lekana il faut un peu de réserve aux na moi politesse parce que bato ba Holanda yo baza bate kingu bate bato bazo Holanda yo il y a de grandes personnes oh bazo attention na bango ba koti na YouTube pour Holanda yo YouTube eza nzela lokola ndenge TV zalaka bato basala bénéfice TV c'est la même chose avec YouTube azokotisa mbongo na ye azokotela yo mbongo et puis les gens là au batala ka bande mtu akotela yo mbongo pour so batie ba vue na bango batie ba commentaire na bango ba s'abonner donc eza grâce na bango que tozo ko résister yango tant toza liboso ya batu to yeba qu'est-ce qu'on peut parler et lo koni Tokyo lobate mais moi je dis toujours je condamne ba kolo ba site hein ba kolo ba site pokolo site soki omonite ozana agent moko boy alobela makambo bien te il faut ôter agent wana soki esimbite otie de côté bato bazape ba pe na besoin ba bima na musala ngo donc c'est toujours ça c'est pas soki mutu moko abima na kombo moko ya kofinga yo polingo yaka na caché wana non netinga vraiment na loba toujours donc planète mo ya correction quoi ya correction tu es pour na kofinga te mais tu es pour tout ça la musala bato ba mona musala parce que Congo Promo TV bo c'est une chose à non muta calme Raph Ngindo a muta calme aloba kamindi te après ça kamate ya donc azam mo ya kimia am mo ya kimia donc bisope ezo senga toujours tous à la kimia to bandenge ni ya kokumba makambo ngo vraiment
ya liboso nde nalobaki ke dans loba makambo ya Peniel pour na Isaac Kalombo. Je sais pas, Peniel azalaka vraiment mwasi oya botana frère na biso Mike Kalamba o tobengaka pasteur Kalamba et puis malgré divorce na bango malgré nyonso ezoleka na tomona ngo na net comment ezo s'est passé bango mibaleka mutu baza na base ya makambo nyonso tu bango mibaleka mutu bayebi nga na kosenga vraiment ndeko na biso oyo ya journaliste o azokotaka azolobaka vraiment à se réserver mukie kozala mieux parce que au moins il y a deux personnes yo so troisième personne au côté otika la nation donc Peniel a bien le kwazo sala pour Peniel a zangi mbongo te famille pe zangi mbongo te et puis l'enfant là c'était un américain azana na assurance médicale azana nyonso ce qui Peniel a se permettre à côté les maliboso pour na kosenga moi collègue de forme koboé il sait pourquoi il est en train de faire ça. Peut-être na boy frère Mike Kalamba bo pesembon. Peut-être ça la yango na ka mona yango et que ça la est sonique. Lui c'est un frère ou yebani musicien célèbre moko boye. Hein? Moi c'est assez ngambongo collecte de fonds et puis la femme azawapi les États-Unis au tolobaka mboka ya miel. Là où coule le miel. Donc bango mi balé ba bi loko bazo sala et puis Peniel a bi loko bazo sala. Mais na senga na lobaka kaka tous à place à Peniel à maman moni passe ya bon maman ndenge ezalaka yo mutozo lo babongo peut-être nano kabwana na mobilité nano mobile a décevoir te nano yo ka passe ya kobokola bana yo moko te donc nano po belisa mwana to koma ti mwana na niveau opération donc oyebi passe wana peut pour ceux qui oyebi passe wana nakanisi oki ko condamner mwana mwasi wana te o azosala je sais pas ce qui bozo kanisa ezapo alia mbongo soki po asala nini mais non senga ka Peniel azala kimia abenga mobali po ezaka ya maladie ezosenga aide ya bango mibale pona mwana donc abenga mobali na ye abengi frère Mike Kalamba ba vandi ba lukande nini ya kosala si s'agit ya bimisa mbongo ndambu o etikala l'état américain ou bateau bako aider ba sunga pona opération mwana que ça se passe dans de bonnes conditions en tout cas et kozala mieux. Mais conseil moko Peniel ozobelisa mwana kolinga te kolanda ba n'importe quoi kolinga pété kosala ba biloko moko boye eleze bato mosusu donc gardez toujours bonne na yo et tant que maman senga kolo asunga mwana na yo enfin que opération le kala malamu makambo nyonso ezala succès donc c'est ce que je voulais dire vraiment à Peniel mais il veut Kalombo meka ko bongisa pe makombo baki ya texte okosaki ya nous avons comme information parce que fausse information. Pas fausse information. Texte namboko ce que tu n'y ba o ba kota kala. Ba yebiso comment ça se passe hein? Comment ça se passe? Et puis texte c'est ça ka ko vandi boy. Oh non ba peut autant non. Et ça la bon côté. Ça c'est ça par rapport au travail, par rapport au appliquer qui texte na yo. Ce que ça na 3 bana. Aux zombo on peut y a 3 bana. Ce que vous avez la mona moko aujourd'hui on a mona moko ndenge zalaka bakotala ndenge travailler pendant l'année et tout là donc les autres que taxe zalaka 9000 Peniel la loso na bana mibale ce qui combien de bana déjà soit dépassé mona moko to bana mibale aza déjà na mbongo coûte koleka 9000 donc il faut yeba ndenge nini ya kolobela so yebi makambo te tu n'es pas sur le terrain. Tout le bateau basé sur le terrain, bon, il sur le ligne makamon il est kanaka. Donc il fait tout le monde mais quand on regarde bande néon de konanga hier, on met ça non la polémique, ça la polémique na yo entre bino. Frère Mike Kalamba ngana habité so penza aux alande quoi frère Mike Kalamba. Donc il faut Mike Kalamba a senga yo o stopper na affaire ya Peniel na ye parce que vous allez être troisième personne au côté toujours la carte maka. Na éviter YouTube on soki ezalaka pona succès na éviter soki ezalaka pona nini ba rendre la bino et tout là mais botika Peniel à l'aise c'est une maman o yazo belisa mwana o azo senga beaucoup de réflexions beaucoup azana besoin penza ya ba maté ebele pour état ya zali yoza nangote donc c'est difficile. Là c'était juste un petit conseil pour donner à Peniel. Je profite pour saluer bao yangai donc la bonne sanité babi
balobi maman na biso, maman na biso, maman na biso, maman na biso, yemei, hein, sika loboko, maman sika loboko, hein, et sika zali vraiment, à saluer toute la famille Loboko, Didi Loboko, Dédé Loboko, Junior Loboko, et puis César Loboko, Binonio Sobisika Ozali, na pesi bino bambote, na bosanité, ba oyangai, oyo bazala toujours branché pour nous la démission oyo. Bananyo soit Dallas na bosani binote boza toujours le cœur. Bananyo soit Portland, Maine na bosani binote. Bananyo soit Boston na bosani binote boza zaza et belé. Et puis tout ça toujours qu'on continue émission na biso. Lisolo ya mibale na ngaki na beta ezali affaire Mindondo. Pourquoi na benyongo affaire Mindondo? Nalingi vraiment corrélater, je sais pas. Toujours à la théâtre sur YouTube, toujours mon à chaque fois sur ça à théâtre, bazo pense toujours à maman Mindondo. Mais quand la bohème, moi je vois ça c'est l'ironie. Pour une année à maman Mindondo, ezalaki le 1er août, votre kende côté kaba genre de fleurs na ninaï. Mais quand là-bas artiste musicien bazala qui était tout le monde a présence ya Massasi, tout le monde a présence à Bouiboui, tout le monde a présence ya moi bilongo sous tout le monde a raté. Mais on va bien ami ba artiste on va leleki Mindondo. N'invité, ils ont problème en bongo, bokabule mbongo bien té, to problème nini. Ils ont kozanga koyokana, to problème nini. C'est regrettable parce que artiste munene lokola maman Mindondo, oya lela maki na artiste ebele ya mboko yo. Mettons comme une ngonga ya une année pour que de côté la lisusu et siko batika ye mais l'artiste ba monanité. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Point d'interrogation. Point d'interrogation ya munene na point na ngopenza. Point d'interrogation. En tout cas bolinganité ba artiste, bolinganité vraiment. Nous la maman Mindondo binonyos ya Mindondo na biso bolela ye na façon moko donc il faut imaginer mais boza wapi boke wapi pe affaire nini celle qui peut disparaître boye vraiment ça fait mal au cœur le papa Massasi azoloba pour na ba artiste comédien aomona oyo azana bolingote peut-être ba oyo ba travailler na bango na groupe salon nde bazana bolingo c'est la maman bolingo kotala ba maman bomengo ba na poto bali pati ba na poto ba papa kweti ba kodioko ba donc aomona que peut-être bato ba koza na bolingo na bango eza bato ba travailler na groupe salon malgré bazo jouer banzonzi na bango mais bolingo ezate pourquoi bolingo ezate. En tout cas, ils ont passé mingi, ça lui fait passer na motema pour tout mon nene lokola Mindondo la akufa ki to mona ki ba kinyoso na ba musu basala ba théâtre to yebi ba mote ba bima ki na matanga maman Mindondo. O nga artiste comédien mais to yeba yote olekana wapi to mona oni na nzonzi ni na eloko mais to yo mona ba artiste ba bimie belé balali matanga pendant so combien de jours avant encore ya maman Mindondo e bima. Mais si qu'on prend un genre de fleurs bokei wapi. En tout cas, je sais pas, papa Kwedi, papa Masumu, n'a habité organisation on a ya ba musicien, n'a habité so bobenga ngoni ni kuna organisation pardon ya ba artiste comédien, n'a habité so bobenga ngo nini vraiment. Bobongisa un peu. Vous en avez artiste ba to kufa récemment. Côté la maman Mindondo, côté la Dadi du Kambala, bon on va couper récemment pour peut-être nous bon ça la boboka bon mais inutile boboka bon te parce que ba monument va être na bino ba celle va être belé ba koti ba mbongo belé na ba producteur mais lelo to suki wapi abandi da ko limwa pour une année non existence et l'eau moko salamité organisation mo salamité par cas nde to moni na ba image ka ke papa Massasi ke na ngwa ko pa batu ke ba kende ki na cimetière
siko toyebi te elo nini ezobombama to bo réserver le comment peut-être so bo réserver le comment bo nga bo sala pona mama mindondo c'est bien mais soki bo eza nango te à quoi bon bolela na ba théâtre ba kombo na bango botika bolela na ba théâtre ba kombo na bango te botika parce que osala l'ironie bolingana na bino te donc kolingana na na mbebo donc bo salika théâtre et sili bo kaboli moi kopo ale bo palangani donc et sali passe mingi kotala artiste menene kwa mama mindondo o kutu babilongi to yebi penza o perso atemi na TV donc bazapakate ba monanité est-ce que papa ça c'est un problème na artiste et comédien c'est que artiste et comédien ba yana makampu ya organisation anate to ndenge nini vraiment et dire qu'à point d'interrogation les kamama mindondo penza to ko solo la kango à long et à large vraiment à long et à large mais sali pas si mingi pour nga Sandra et ça nga passe makasi ndima kité na kasi ndenga lela maki ndenge pe une année d'existence nengoza la peut-être cimetière batbanga bazebel bon on ne sait pas hein na Congo confinement déjà longwa pour ce confinement longwa qui était tonga to ba confinement mais confinement déjà et longwa na Congo ma camion so ezonga bien na habité pourquoi batu ba monanité donc ezo sala passe mingi eza passe makasi même si banga bakota mukie na cimetière où il y a un nombre de personnes oh ezo senga ke bakota mukie banga bazo babilongi wana penza oyo ya top wana o eza penza au sommet oyo penza eza baza ba grand quoi banga bazo ba placer bango même liboso wana mais il a que ça que conflit moko eza entre bango donc c'est louche eza louche vraiment makambo wana donc tokosengaka organisation ya ba artiste comédien vraiment ba suko tala likambo o surtout mama mindondo aza monument aza mutu oyo boki kotika ye boete mutu o boki kotika ye boete en tout cas ba artiste comédien bolingana bolibaka ba artiste monsieur mutu alingana te au contraire bilo bolingani te bo michela kaba poison koyina na makamundenge na ndenge bolandela nini on so de tel pe makambo ngo ezalaka so makambo mibalite bon pe ya malonga te pour producteur ba kosa na bango bino bo sala bango misala makasi mais bango bazo ko profiter makasi koleka bino bazo profiter makasi donc il faut penser structure moko penser ça na côté penser ya ba télé dramatique au total la penser ya ba artiste na biso et puis parlons ya théâtre et là peut on to lobela par rapport ya ba bazo réclamer au mona pièce moko to titre moko ebimi wana so ba sali titre wana bon ça ka 5 épisodes to 3 épisodes bakati allez ba comme ko lancer kaka épisode moko donc moni mutu peut atali makomi na sukate film ezo continuer toujours mais ekatani to yebite soki bazangi moyen ya ko continuer ko tourner soki eza pona nini kotika batu na guto nini on ne sait pas mais tokosenga vraiment donc bosa ba pièce na bino wana bosa ba théâtre na bino wana ba nzonzi na bino wana soki boana 5 pièces ya ko tourner en tout cas bo tourner ba 5 pièces ana consécutivement vraiment producteur sala makasi tant yo lingi ke ozwa mbongo obimisi mbongo na yo pona eloko moko boye en tout cas kende nango bien po o récolter pe ba fruit ya bien po o kiko chat pose mo o che épisode moko alors au seul film même sou ya sika o che épisode moko vraiment et ça la batu pasi ba ko ba komi na bango ko baye déjà yango baloba ke théâtre na biso eza toujours na ghetto nano ebimi nango libanda te po bokoma neti ba nigérien eza toujours difficile tane ba nigérien basalaka nigérien soki abandi che banda moko ti ya suka moi muto otala pendo otali penda bande bandeli vraiment ti na suka mais oya biso ekomaka ya batanto plutôt vraiment eza pasi mingi pasi makasi vraiment. Là, vraiment, je dis merci na baenyoso balingaka émission pe baochaka loboko. Merci na Michelou Atlantic Shipping. Babi Michelou Atlantic Shipping donc olingi penzo tinda ba vrai colis na yo penza en Afrique au Congo Kinshasa donc en RDC
Donc, contactez Kamishlo Shipping Atlantique. Donc, au Kossié là. Et puis, Nabo Sanité, Babu Studio, Nabu Studio Congo Promo TV. En avant vraiment, ma solo ya bien, ma solo ya kitoko, ma solo ya elengi. Anniversaire, mariage, clip, émission, ma camion sur bien, ils ont toujours la studio Congo Promo TV. Donc, Dallas, c'est vraiment waouh! Du wow toujours. Donc, tout le vie vraiment, un chapeau à notre boss, Babi.